Hypocrisie eza mabe. Eza mabe makasi na kati ya milieu ovai na bato. Faut que lakisa bato face à vérité pour bato bayeba likambo eza boye bobongisa bosilisa. Jérémie azali nde balobaka monoko ya mokonzi, liso ya mokonzi. De bato bakanisaka succès ezalaka ya motu moko non succès ya bato tout. Mais comme apparemment on dit succès beaucoup moins gérant. Donc gérant on dit comment moi élève faut les mettre. Abimataka ngamaka na sima nazo banga non. Succès za nzambi. Fan vraiment ndingi fan azakana. Ako tout ça bato. Le baka entourage. Kababaka il y a toujours les mauvais compagnons non. OK, belle vie tout autour entourage na izakaka bato ya groupe na bango ya Simba. De bato bazaka pembe na onde bazo bomisa yo. Bolingo bazali nango avant bakoma ba o bazali. Bazaki dali la succès. Donc bolingo wana bakozongisa ngote. Elo ba welela ngana mona ngote. Ngana ebaki Jérémie azali ndeko propre ya belle vie. Sikoyo ndenga azala na belle vie. En tout cas jamais na wondi ma mutandenga na koko bimisa moto na kati ya belle vie. Mo bala bonga na solubilité. Donc ils a bien été ils a participé mawa. Po banda kala azala pas belle vie azala makambo wana albimisa ngote alobara bonte jamais ta désordre entre belle vie na sila. Kasi belle vie ko gangila yi. Kasi belle vie ko gangila yi. Aza mwana mobali. Mwana mobali bonga na muyibi. Donc on a qui souci makasi muta pelisi moi toi na Jérémie ko kotala bango wana baza ba date. Bayibi mabe na mala. Mais tu penses quand même que qui peut kolukate ko proposer ta piste cette solution. Tenga ete wana ya penga na ko kosa mo. Yara na kanga a. Omoni makamwanyo. Na ndenge ezoki na ndenge esila. Okoka belle vie olobata liloba monte. Okoka sila olobata te ko ngana belle vie to soigner non. Okoyoka nango te. Entourage wana eza mabe. Mais bango monde bazana bakotika la koloba un mot te. Eza vie na ye. Ana droit loba o ezo senga vie na loba. Tenga za hypocrite te. Sakabino. Te ba fan te entourage na bango ndezo tout ça bango. Eza malanda na ngala beba be ngoma malanda ngulu. Eza malanda na ngala beba be ngoma malanda ngulu. Sakabino. Te ba fan te entourage na bango ndezo tout ça bango. Osana mokili mobimba tombola miso likolo. Shalom enfants de Dieu, je suis votre frère, le prophète Paul Fulgence Koussou, le pasteur principal de l'église Emmanuel Rapha. Sur cette vidéo, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. La première est, depuis décembre 2021, l'église Emmanuel Rapha est propriétaire d'un terrain grâce à votre soutien, grâce à votre appui. Et ces terrains se situent sur l'avenue Bobila dans la commune de Ngaliema. La deuxième des choses, je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, vous demander votre accompagnement pour la construction de la dite temple. Nous avons besoin de vous. Nous voulons bâtir ce temple ensemble. Vous voulez contribuer à la construction de ce temple, en tout cas, n'hésitez pas et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro M-Pesa qui est affiché au bas de votre écran. Même pour nous contacter, vous pouvez contacter le même numéro. Le numéro est sur WhatsApp ou encore il y a un lien PayPal qui est affiché là-bas. Tout ce que vous avez, vous voulez contribuer à la construction de ces temples. En tout cas, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faites-le non pas pour le prophète, mais faites-le pour l'amour de Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si une fois l'église Emmanuel Rapha ou le prophète Fulgence a été une bénédiction pour vous, pour votre famille,
pour votre nation, alors n'hésitez pas à être aussi une bénédiction pour l'œuvre dont il est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Spéciale retraite de prière et de délivrance en direct des radios Purim. Du mercredi 5 octobre au vendredi 14 octobre 2022 avec les bishops Ézéchiel Zoka. Horaire de prière 5h heure de Paris, 18h heure de Paris, 0h heure de Paris. Et le vendredi 14 octobre, c'est la clôture avec une veillée de prière de 23h à l'aube. Thème: vaincre les problèmes résistants. Vous pouvez suivre ce programme en téléchargeant notre application Android Radio Purim sur Play Store ou par notre site web www.radiopurim.com. Hormis ce programme spécial, suivez le bishop Ézéchiel Zoka chaque jour sur la radio Purim à 0h heure de Paris dans la tranche de prière La bombe de nuit. Infoline plus 243 97 81 63 509 plus 243 89 64 65 819. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons également un divertissement, bien que cela est vraiment modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Nous précisons que nous sommes en train d'émettre à partir de la ville-province de Kinshasa. Et comme d'habitude, vous qui nous suivez le soir ou pendant le jour, bonjour, bonsoir. Nous penserons également à toutes ces personnes qui sont en train de traverser un temps très difficile déjà, et nous avons une page noire, puisqu'il y a notre frère Gédéon Loaï qui a perdu son grand frère, en tout cas paix à son âme, et puis nos sincères condoléances. Et sur cette occasion, je crois que nous allons vous faire le programme d'ici là, et comme d'habitude, nous allons toujours commencer par la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. Comme vous le savez, nous avons mis à votre disposition une opération qui consiste à soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Et certainement, Dieu va tous nous bénir. Prenons les images et on se retrouve juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alain Ndélé na orphelinat Christ Rédempteur. Bana posa na bino, bana posa lisungi na bino, bano baboti bakenda, bano bazala moya kotanga te, bato bana besoin lisungi, bino bato wana mitema malamu, to wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la katia fondation Alain Ndélé. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali pona nini pasi ya boye o Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, mbote na bandeko nyonso bazolanda biso en direct. Wana ezalaki liboso na bino simple instrument le prophète Israël Mbambo. Oazo kamba église pentecôtiste prophétique, la parole puissante. Église est lancée opération ya chaque parcelle. Na bandeko nyonso bazali partout dans le monde. Dieu Zambe azanga te kopambola yo. Roi moko na Bible abela, malade abela ki
bayebisi akufa et alobi que Seigneur souviens-toi de moi et prophète Zongi ebisi okufa te po Nzambe akanisaki ye eloko nini oyo Nzambe akokanisela yo soko za la passe mais na yebisi ndeko moko place ozona ndanga yo na ngai mibale misato soki totelemi tosoutenir œuvre Nzambe Nzambe ozanga te kopambola biso contact na biso ba numéro na biso eza na sebe écran wana WhatsApp M-Pesa numéro ya compte bancaire soko soutenir œuvre Nzambe Nzambe ozanga te kopambola yo. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Merci beaucoup. Donc, nous sommes de retour sur ce plateau. Et en ce qui concerne déjà la vente des terrains, donc sentez-vous très à l'aise parce que déjà c'est à un prix très abordable. Et vous allez dans la commune à Maluku. Et surtout, vous allez particularité, vous allez qui est au bord donc, du fleuve. Vous allez aussi donc quand même un fleuve. Et vous allez la facilité. Il y a cause sous aération à Kitoko, Makamutu Zali Kitoko place wana, ils allaient dans la ville économique déjà donc en plein centre Maluku, ils allaient et c'est à un prix très abordable, vous en avez besoin nango à travers le numéro ils allaient afficher au Bengi, bah sur bas détail pour au solo là na bah responsable. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux encore une fois de plus avec une artiste. Oyo azasi ko présenter té boye baye boye bié pe bozo continuer toujours na ko linga mingi ezali artiste déjà maman epé là donc c'est déjà lui maman epé là tu sais ah maman epé là aza bien alors nous allons quand même passer ces beaux moments naï de cela maman epé là bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Santé bonne. Ça va bien, toujours comme dans le Baka, ça va bien, un peu plus ou moins, pas plus que vous. Ça ira un jour, la pluie tombera sur la terre produisera la nourriture nous donnera la santé. Ça va bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Plaisir les à partager dans le plateau. Sinon, quand même, idée, il y a autre ça là dernièrement. Sans complexe, au teki image, il y a place où tu me souviens mon kala bien ngana mona
Ezana Kingabo na kati kuna. Oui, na Kingabo. Watu so bikini winga pina mona Kingabo. Epela wiki tata so na ye na zonga su na likasu kote wana tena zalaka utaba limete kuna likolo. Nazaka nenga ba ville ça c'est ba course dans na zongi mais à travers quand même ba image à la qui et puis si ce c'est nga biso to kolinde côté wana batonde expliquer ba bilanga ba nini oui en tout cas bana Kingabo akitoko mingi wana ezaka tililo nde batika biso pe to koli wana ngwele na mai na bilanga moso mai keto ke sugula kuna na mai wana mai ngwele wana uti mai njili ikoti wana na mpanzi bonde côté ba cité du fleuve. Ok. Donc to koli penda wana ils ont mabeli na biso donc ngamo na okela ngo butelengi idée za na zaki nini idée à faire découvrir bato kotana parce qu'effectivement on le bela toujours déjà parmi bato va défendre Kingabo mingi ngamo na Kingabo c'est vrai sans complexe vous avez un plaisir que ozana yo mwana ya Kingabo parce que ça milieu mo ça bien eza kitoko eza na pepe secret fraîche ya mai kandi ngo tsolo bakota malubu so ngana ova na kota Kingabo ni tika na malubu. Donc na ça complexe c'est parce que na bota mikuna komita na ngamona bona sans complexe donc autant c'est que na bota misa bien donc comment na kaka ba komi mususu te faut mona place yozali place ma beza la raté place union surtout mutonda bongisaka neti place ba tongi cité du fleuve wana o ba ba ke uvanda so hotel onde ezali ke o chata lokona hotel au matin oui na yo kapeli solo na place wana kundi ba biloko ebele wana po bazwa niveau ya otonga immeuble wana o ba okota na kati ba bosa ni kezana kati ya Kingabo donc place wana ko na koza na complexe na mote biso kuna to misala ba pukwa zamba to misala ba bimbala ba bilo mo boye atokoti na bazando minene lukiona ba wenziza te faut que zo encore kuna siko idée ya ko vendre image ya quartier na yo wana ezaki nini ezaki par rapport ya ndenge ndeko ansalubaki ndenge alubaki non vana na Kingabo na fin fond so ndengana ki lakisa wana siko fin fond wana ndesiko place Kingabo esuki siko côté na ndako ezati na vanda kuna nde ndengana lakisa o na fin fond o ezana kuna ezandi héritage que nous ont laissé nos parents. Okay. Donc un trésor ezala kuna do ya yebaité de place wana soko yebi pena valeur na rolo bilonga tuma ba mbalité faut mona que non on est riche de ça ya mo sala que na ki laksa bango fin fond na biso nde ezaka ezaki peut-être ya yebati mba msuna akoma pe Kingabo ngote ayoka ka Kingabo mais so kena Kingabo en tout cas au CPL. Quelle était la réaction quand même ya bana Kingabo ressortissant Kingabo msusu autant ba moni quand même au présenter bango susu te ba CPL il y na bango ba CPL ba ressortissant Kingabo partout ba CPL na moni ba commentaire ba CPL ba ebisi pe ba bi yo finga Kingabo yo ebi Kingabo Kingabo village je bien donc ba CPL là ba ça vraiment les sengo bi ba me pela on la biso susu bilanga ba bimbala. Donc va se payer. Mais est-ce que yo moko tu vando sala nani wana yo pe ozo pe occasion na bomo na peke okipe o salne balobaka o nazana bilanga kuna ok nazana bilanga plus na vanda ki na bilanga na ngai ok tandi wana na vanda ki wana ya ngai na partie na l'accès ba dongo na ngai a des fois na net nazaboya na sa ba ke lona futi mbongo so i musala osali zate ngamo na kenda wana ngamo pe na ocha mabongo na mabele nalonaka mama eza héritage ya mama tikela biso que maman pe bando sala mama pas osa bilanga ok ça c'est une bonne chose parce que initiative d'ailleurs il y a Boeza il faut tout encourager parce que très souvent Congolais lingi ko traîner na makama aussi superficiel qui n'apporte rien c'est-à-dire on doit faire une ka boé oublions que bilanga ezali parmi ba factures ezali ko sala ke mboka et se développer oui et auto prise en charge les autres ngape ningwana tant ozo sala bilanga ko zanga jamais mwandunda pour oleki oki osomba ka ndunda mais soki mo olonaki monte ozo keka kuno buki ni singa pena ndunda na bilanga matembele na bilanga pondu na bilanga ngai na bilanga mbisa mai awana siko ba pêcheur tant ba oleka na ba boîte c'est naza besoin mbisi atekeli na boîte par rapport au soma na mesa pour atekeli na boîte ezala bien par rapport à mesa et puis prix on dirait ça prix ezala na moi c'est parce que comme déjà na mesa on est comme na prix voilà
OK. Donc ça donc nga pas na zo abilia na ngapuna. Neti to te ko lona loso bimi bien te ani o. Pour ma belé on a ba ko menacer biso ba tekango. Ah OK. Balinga ba tekango papa mo kwa kiwana ma belé ko na bango. Ah, etandu no soko ko na bina ba Congolais baza. Ba Congolais baza ba tekango kaka baso bandi basomba ki place na ba konzi. Basombi ba tongi ba ti ba beto ba mwelo na se. Alors, tant que j'ai quoi écouter les mains, honorable vice-gouverneur, j'ai quoi mon à télémi, maman à télémi, baby jamais côté que ce espace. D'ailleurs, ils ont un poche à maille. Tant maille ton dans la cona. Il y a ah, est-ce que vous avez été qui a un, est-ce que biso bateau doit l'école tout va nous dire dans un pays là. Autant mieux autre que vous blanc, vous devez vous battre côté quand parce que tout l'on a l'osso. Moi ma banque est assez, moi le suis ma bien zate. Mais tu vois il y en a né oh autant que l'on a souci ma bien. Ça c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Enfin, le mea culpa, les gens peuvent quand même croire que paye côté. Parce que c'est vrai qu'il y a un bon makasi. Nakati mbongo ba te belé ba sepela quitter ba maman, ba papa. Alors vous sentez qu'il y a quand même ba idée bima qui moins belé. Mais le plus grand souci pour na ba o balinga rabino, ils a pena qui est paix réconciliation moroboé et bien un peu comme ça là. Est-ce que mea culpa et comme la kio bolimbisi et comme la kio paye décision aux qui zakini? Non. Et comme qui na matoi merci na batonyo surtout basilika ipona likamwana to moni ke bolinga biso penza pi bo sepela na biso ba maman na ba papa parce que pembeni ya maman ils aura toujours na papa pe pembeni ya papa il y a toujours na maman. Donc ça là qui ngai bien tant na ngoka ki bandeko basengi pardon. Et malgré tout, pardon, mon quoi ironie. Neti, moutois au sein pardon na battu belé, au hasard respect, au rôle la chapeau, ça ne dérange rien. On a la duchesse, au rôle on a chapeau, et dérange on n'a rien. Mais à ce pardon, on a chapeau dans la poche. Donc tout le monde a eu chapeau, tout le monde a eu bien mon connaît. Alors oui, qu'il a signé pardon à maman nios. Malgré comme on a eu peur, la tangité, comme on a eu la tangité, et comme kilo. Pour pardon, ils ont facilité mon tassenga. C'est que baso ils pena bambato ba yebisa ki bango. Neti 11 ezaki na bato ba maman belé ba kota na page ne pe ba bito soko lobité to quitter. Vous comprenez? Senga ka que non te en tout cas so moi na mai ko buka na te. Faut senga pardon. Pardon vous sentir ils pena na poité. Mais vu que bimi na monoko na bango, bato nyonso ba yoki carrément biso photo limbisa bango. Ngana ba ki na limbisa bango kaka so ba sengi pardon. So ba senga pardon te na ko limbisa bango te. Pour nous mais vu que bah côté si pardon aux alliés intermédiaires où ils ont eu ma bé côté malam car ma photo limisa pour ngapende na boy na zana berère et c'est ngapena senga pardon pour ba limbisanga parce que so yo boy ko limbisa munga yo ba limbisa ote ko comment ma bongo limbisa mbala tout sambola sambo pour ba ko limbisa yo donc na zo ki pena chance à limbisa bango na limbisa bana bi bon bana mai lo ba sengi pardon. C'est pas la peine de continuer, que le bar n'importe quoi, et c'est pas la peine. Donc, pardon, ils ont vraiment reçu. Ils ont bien reçu. Na bolingwanzambe po nzamba lubito limbisa. So mutasengo pardon, carrément faut limbisa. Donc, il y a limbisa qui déjà bat la terre quoi. Alors, c'est Isaki pardon, yaki ikomi la kyonene. Kaya koyoka, to Isaki pena nzela singa. Il est qui n'a cessé ko benga na ko sen ko s'excuser après ne bima qui na public to zaika na vidéo o batini le peka na landika na vidéo ba bengi te ba donc ba bengi pe mutu te ko web célèbre so maman pela non to landika na vidéo nde ba sing ba pardon et puis so moni pardon ya 11 et ko za ta ba 15 minutes ba 15 secondes mais la duchesse ko mata ba 30 ba 45 minutes ya osenga pardon donc nande ba sengi monde mombe moni bango ba prononcer dans mon bango ke ba sengi pardon photo limbisa bango na limbisa bango déjà na limbisa bango parce que na ndaki on kana ba vidéo ba tonso vita ba pardon so le gina nzem te so ba sengi pardon ba sengi cesser le faire en tout cas au point c'est bango makasi ngavité na zaka na besoin ba zonga na nzela pour beaucoup tika ba to ba perdre te pour so tika muta perdre pour dire bon pour ko zonga na bo moto ça passe on a des fois à des gens bizana sika mususu pour les ka fo gumbama. Donc, si vous avez un peu à l'aise, ils ont un peu ils ont une vanité, ils ont une spécialité. Pour les liwa, ils ont un peu de décharger. Ils ont un peu à l'aise.
c'est pas dit aux autres qui n'a pas problème à monter dans mon thème ou comme on a eu mais yo tiki charge na simoya ndeni donc yango no moni to se décharger na bango donc même maman Kalunga na senga pe na bande ko na biso surtout au bakotaki ba wa théâtre famille théâtrale au basilika ki bango pe bazwa occasion ko limbisa bango po likamango ezala léger pour soki nga mona limbisi bato mosusu balimbisi te eza mabe donc bato nyonso mpenza na kombo ya nzambe ya liloba ya prophète Konde Paul Dominique balimbisa bango parce que ba comprendre que faut basenga pardon alors tant basengi pardon c'est que bayoki c'est que bakozongela ngo lisusu te carrément faut to limbisa bango. Une très bonne chose, je pense que déjà ils allaient exemple malamu parce que mingi no le le pardon est une puissance qui libère mais belé va kokangote. Et ça et là moi mon poussé mais pour moi toi pratiquer c'est tout un problème. Il faut pas forcer mais je crois que les alliés esengo ndenge bino bolimbisi pe bande ko bazaki initiative pour attendre ceux qui va forcer qui tout bango on a volonté na bango mais du moins le fait c'est mal à kondemake na tellement pena loba. C'est quelque part les alliés action mon malamu que la paix règne parmi nous et surtout que bande comme sous va profiter na ngote pour na kotika la kaka wana c'est-à-dire que tout homme est faillible tout homme a des défauts a des qualités ba erreur zanga kate d'ailleurs un véritable homme ezali moto ezali ko bunda matin midi soir pour atteindre perfection alors pour atteindre perfection c'est qu'on doit reconnaître que ils ont ba défaut ba mabe ezali ozali ko bundela o bongisango pour ça quand même cadré. Merci beaucoup. Alors je crois que maman Pela lelo ils ont elo mon dans le théâtre ils ont rien mikolo ils ont elo ko ezala nango depuis j'ai l'impression on dirait moi na lelo komi yango de bakam so kaka mutu wote ba comédien baza ba hypocrite ba comédien baza ba hypocrite te ba comédien ba vrai baza penda te mingi baza kaka ba hypocrite ao c'est qui ça yo mais na motema alulaka ola c'est pela na qualité na travail ya muninga yazo lula yango siko c'est à dire que yo ebe ba kaka po peut-être yepé abima tant on likambo hypocrisie ibimi et ça là que ndeni ils a parmi ba réflexion peut poser na ngoto ndeni tenga za hypocrite te non bibo mana ndeni na za hypocrite te mais mutu pe alingaka kozala hypocrite azali po azomi bomba hein azomi bomba na mabe na ye asa hypocrisie mais hypocrisie eza mabe makasi na kati ya milieu ovai na bato faut kolakisa bato face à vérité po bato bayeba likambo eza boye bobongisa bosilisa ke oza na nsima moninga ntima ngolo ozo ndenge olobi olula nga lobaka kolula esilaka te ata bapesi yo nyonso okosisa te so omoni su oyo okolula c'est pas la peine na osa hypocrisie mo wana ezobima makasi na théâtre nayebi te bahypocrite baza wana fo babimisa bango ti na osepela ku babimisa bango mpo ekomi trop partout olokaka na émission bakoma opesa ndeko sila raison babike no sila alobaki bato tu baza bahypocrite bon lokwa ye alobaki c'était azalaki na bapreuve bato baza bahypocrisie devant ye alors soki batongo bazali bamibimisa batika hypocrite soki po mona ozotambola moto aza hypocrite vraiment olongwa okabwana na ye po hypocrisie eza bien te hypocrite aza ndoki yo ntango olandaki sila quand même opesaki raison te napesaki raison te parce que ezalaki ya vie na ye eza vie na ye na opesi raison te parce que namona epe hypocrite oyo aloba te ke moto ngandi aza hypocrite nga mona yebi te naza hypocrite so na opie raison ndeni eza vie na ye ana droit aloba oyo ezosenga vie na ye aloba sikoyo namoni bato nyonso tu bakwekana na likambo wana so osalika na mokolo eza hypocrite nayebi te so ekomi injure to ekomi mafuta to masia na robon kaka to yango nde ekomi oroto koso na oyeba te soki yango nde eyongi bon donc c'est-à-dire bato misusu ekomi nango kaka koprofite kaka bakoma profite nango ekomi kaka solonga amoni sila alobaki nini baza bahypocrite. Mais est-ce que ils rappellent à solo qu'il y a certaines personnes au monde pena aillent na théâtre à un respect même soit bien à copé yaya au bundi pe au aider c'est-à-dire que au bundi na talent oyoza nango au sali effort de façon que yepet obimisa talent na ye to aider ba to découvrir et ba to découvrir a comme le pas ba to msusu oté tous a même génération moko yo quand même ka benga ko yaya ando bengo yaya Herbo Razo reconnaître ba effort na yote et comme il a payé déjà le monde de théâtre. Tenga na comme la ngate. Comme la ngate. Na comme tenga kuna monde de théâtre na ba benga yaya te.
abengaka mama donc akota bayana zati nga bengaka mama epela donc mutu nyonso ya banda sa théâtre déjà tango na ndaka biki wana mama epela so ya benga ya epela ndeni eso ni bien te donc babengaka mama donc nani komelanga te naza pe na bato na bimisa o baza ko reconnaître que mama epela mutasala ibu poto koma bu bazali si c'est pas que parmi batou oyo et dawana bimisana moko a ignoré réaction ezani bon on bomai na motema nanga na bomai dans les sana art apparemment il faut qu'on choqué hein tinga na choqué aux alarana yo moi chaud mais on dirait qu'on a pêché naza britannique na ko choqué so choqué mamu fona longola non kinsango na bomba choc pour tanger mata eningana pardon na olinga kutu te do ngai ne na boy nanu de native esanga te ko na likamuno ebisao balanga bongo te ono iso moko jamais quand ndengo lobi ebisanga kasi et puis so yebisanga likamwana fona so ko vérifier non vérifier quand ndenda so ça na peine otezela nanu sera no moi sembla kasi mutonga sana omoni ko démoraliser ngabi c'est le moka ndo yebisanga ngapena ko démoraliser yepe faza démoraliser pour na se libérer donc ngaza la kaka si faut to bebisa programme nangane zaka atana bebisinde na obongisa eza ndinga kombunga na za kombo nangezali ochichi akoyi ochichi non batetela ochichi akoyi ochichi la si malili obino bosepela na climatiser piwa calme bisko ya koyi soki ko ya vandi calme c'est kali atondi c'est kali atondi ochichi akoyi kimia akoyi do malili yankoi calme yankoi to pemi yankoi ko ndenge wana ka nyoso ko koloba de ko yavandi kimia za malili se kazobela se kali aki déjà tondi to amona biloto le gane za na petit susté yango ndi komo nanga ochicha akoi de malili yakoi soko yesu ko to na famille théâtre ba pesinga epela moto do ngamona za malili ngamona za moto do nakocha moto to pelisi suka na ya cha kimia vous comprenez donc gars c'est ngolu quand même ça m'a pissé ngolu aux à la côté mon moto et puis moi ça sonne facilité ouais mais ça que ça kaka ko maté donc ngapineza ndenza mbasalanga ngapina entourage na ngai baka suto beba nto bongisa o mato kita to bongisa to bongisa ngana ta bombelo te na bomba poani to bongisa te to liyo le ka defa o kokate on a comportement na tebele babanga otonga yo poison on a kaka epilation ya mbona ayo tunanga mbala mo na oyo tunao et puis so monique noté ndena tunu espèce to bunda naza prête na tamola na bitumba na ngai do bobongisa kaka sima ona bobunda nana tala tato bundi to bongisa yosko foza na avantage yo swanga ta minute changa manzaka po na 8 minutes na so manzaka te mais to bunda mais to ko bongisa jamais to tika ba binemi pour so to tika dion binemi o sabu o pe mate naza makasi na jeton ta naza makasi na jeton ko jeton chaque jour de so da monyo ka na jeton so zongi bo jeton o zongi bo jeton mo ba pardon o tia to bo mamoto to bongisa pona pema na saka jeton ngazo na bana mikebo so to kanga binemi jeton ngana bana to kanga binemi na mo bo pesa nga mutu pas to lo bana ti mutalo bisanga pe atina katanda ko jeton ibandi wana to ko lela biso nzungu moko to ko lamba na biso mais jeton ezali mo bona bi en tout cas mais que c'est ça théâtre te za pina bongo mais na théâtre en soi ndenge bo évoluaka et comment peut déjà parce que déjà moi généralement mingi ezaka on dirait théâtre hypocrisie on bazolo belaka ezaka ki mutu mususu ana besoin yende succès ne fois ala kaka yazala kaka wana so mutu moko bimi baso na pété mais on a lingana ngaite ata ko jouer pièce moko yaza kuna ngape na oyati mais on va note so producteur a ponio bat basé belé so bi oyati ba ti mutu mususu remplacer les points par l'adjectif qualificatif carrément so mutu aboyi remplacer mutu mususu pour ça super te succès ezali eloko ezo senga mutu nyonso akoma na succès
succès ko kanga makana moto moko te pour ce tote ba succès o ba evala vala bazala nango so bis evala vala ba kaka akanga succès moko ndi biso tonga toza succès ne succès free et tambola bato nyonso tout yango esalaka po ya bato so dia yo na succès mamo esali bato ki équipe mo ya bato ebele esali no ba star yo mutu moko kanga mana succès libere wana muninga aina sima aina makambu na sima ne pe odembela pour succès ne ezali bisaka mutu moko te ngana na succès mais nazo jouer na bino ne surtout ba pembe na bo bima parce que succès wana pe elata bino so na kati na bino moko pa ko briller ko leka ngai comment élève ko leka maître te et comment élève fa leka maître parce que la kisi esani abima takanga makana sima nazo banga non succès za nzambi de bato bakanisa que succès za ka ya mutu moko non succès ya bato tout. Mais comme apparemment on dit succès beaucoup moins gérant, ça dit ceux qui nga oye na équiru nga na nazo formé to bato nga nazo diriger nga na pesio makamo yoko kene na équiru mususu au jeu place mususu il faut za la wana ndesko bat ba oyebite wana ndi bat ba yebite mpo mutu azokutana ndako na bongo ay ko luko vina ay luka musana soki simbite faut kene koto izo simba pour vina eza wana te peut-être wana eza tremplin pour katsa bien fois sauter par wana yo kange comment faut libérer. Faut libérer. Tout le monde a un mouvement, même dans l'orchestre. Mon musicien, c'est qu'il y a un succès. Il y a bien yébani, mais il y a bimate. Il y a bon mutukate. Kafu bo sombelay. Mais tant que bimé ke libanda, azupe mboka comme sombe pe batu mituka. Et ça les dépoite. Kilo les ont pas na mutu bimisi. Alors yo tant ozo kanga, ozo freiner, ozo nanza mbo se pernote ke wa boma pamba. Ah oui, nous avons un parce que pour vivre, il faut arrêter. Alors pour arrêter, il faut ça, il faut pouvoir. Pour que succès. Pour freiner bango trop, pour freiner pour succès ça maman Zambie. À part il y a qui si mais il y a un moment on zamba pesa batu ezali. On zamba pesa ka soko freiner ngo ya ka lokwa moto bomba na sel ya mbabula. Tu ya sali bokate. Soko tchango ngola liboka et balaka qui on les a moto. Mais quand il fait noir chez le voisin, quand il fait noir chez le voisin, il ne faut pas te réjouir parce que cause à la paix côté. On aurait appris que dans le monde du théâtre, les fans sont comme surtout les fans sont comme ça dit que tous les amis de Maman Epela. Biso tous les amis de Sila Bissal. Biso tous les amis de Bellevue. Balobi ba fan ba comme tout ça bino. Te ba fan ba tout ça ba tout. Fan vraiment ndingi fan azakana ako tout ça ba tout. Le baka entourage. Le baka kana kati équipe na yo saliwana hein bantu bazo bomayo. Ka baka il y a toujours les mauvais compagnons non. Le bateau bazaka pembe na onde bazo bomisa yo. Les gens fan parce que si tu es côté Bellevue, nasi la côté monte bandi kopela. Oh boy, il paraît ba fan de bazo tout ça kabino. Te ba fan te entourage na bango ndezo tout ça bango. Ah exemple ba fan baza ba ba innocent non ba fan te. Fanatique. Aza mamno sala. OK. Fanatique na mambo sala. Ba fanatique to taka msuba za ba étudiant, msuba ba commerçant, msuba za ba femme mariée. Aki pe mambo libana eta ki para mamno. Otindela ki combien? A gagné rien. Parce que bateau bazara pembe na bazwa moi 100 francs na bateau ko intoxiquer les mal. So la nuit no mona bateau basa maman bazara bazara pembe ba fan te. Fan le gana na télévision ba mona ilungi na TV bandulu ba ke Bellevue sali mabe Bellevue boyo si la boy jamais. Ila malanda na ngala be ba malanda ngulu. Ko ba nzinga nzinga bazo landa bazo ko intoxiquer mauvais compagnon. Vous mettre celle qui est avec les mauvais compagnons. Mais est-ce que comme la paix au monde qui est bandeko façon parce que yo sambelaka. On a une expérience en art. Zamba psalo pe ngolo oza mutu moko véridique, c'est-à-dire yo za no polele o ngate o bomba boy. Mais après observation fandi, neti par exemple le cambo ya Bellevue, tona sila. O ki ke moto ezopela. Parce que déjà réponse aux ça tout à l'heure, ils allaient réponse on sent que moto za na moto. Mingi balonga balatsa ka responsabilité pas ba fan. Au moins ba fan bazo tia kisongi songi bazo kabola ba star. Ba kabola ba artiste alors que baza sœur. Yo tout à l'heure auto misa susu hypothèse mo bikete ezala ngo ba fan te ba fan batika ngo paiement parce que baza ba responsable, ba homme d'affaires, ba femme d'affaires, femme à foyer, ba toza basé belé bazana. Bazana na temps penza te pona biso bandola na vie na biso ndiye soki nini. Donc bazaka so bazana mo temps libre ndi ata libiso. Oui. Yo au responsabiliser bato azalaka nzinga nzinga baso ba malanda so ba malanda ba malanda
oiseau dépend avec la minute on a fait na kosi la mutu likambotel pas mère pourquoi ka mère yepé aina pour alinganga est-ce que comme la paye olbiki non ne bandeko ba okende c'est pas na succès ba ça peut musala bien pour fani pe ndako otali emso pe bana na yo mso moko azara mso fan club ya moko et comme la peut jo fan d'habiter pour na protéger na sauver Sila na sauver Belleville na sauver mso Irsil na pena le canon bangwa on peut partager expérience ou connaissances na luka ba personne vient na luka ba fan ba malanda na bangote bango moko ba perso parce que bango ndi baza moto tango ezopela ba malanda bazotanga matin siko kotala bango wana baza ba dilt bayibi mabe na malamu tango baza déjà ba dirigeant 4-5 personnes c'est ba dirigeant on a bien c'est bayibi que non makambo ezo ila biso eza biso mo teza bato supposons que mutalongwe na groupe à Belleville ils nani ezali nani comment Jérémy azali nde balobaka munoka mokonzi liso mokonzi ngana yebaki Jérémy azali ndeko propre ya Belleville ngana yeba on eba te kaza acteur utaka na groupe OK Belleville tout entourage na ezaka bato ya groupe na bango ya Simba tolanda ndwe bazo ko bisanga ka bino yepe aza parmi bana ya Simba. Oh Jérémy az acteur à Simba. Donc ndenge Belleville na ebité ngana yoka ka bongo. Ndenge awutaka pa ya Bijou la reine. Pas Bijou la reine après à pas Belleville. Sikoyo ndenge azala na Belleville. En tout cas jamais na wondi ma mutandenge wana ko bimisa moto na kata Belleville. Sur la proche. Na limité. Sikotongo ya sali mamba bongo na ebité soki ya salaki mabe ba ebisaki ko sali mabe boye nda sepelité po banda kala azalaka pas Belleville azal makambo wana adimisa ngo te alobaka bongo te jamais tia désordre entre Belleville na Sila siko lokola longwe ali akiko créer désordre kasi Belleville ko gangela eti yango makambo to baka mamba pardon azamu ya mobali tango yo mwana mobali ozocha songi na kati ya basi yebaka basi ba sepela note na minute biso basi to lingi na biso te ba mbali ba déranger biso on est capable de faire comme les hommes font. Alors, nous sommes capables de faire ça. Vous pouvez avoir chance tous maïle ou nous mi bali bozala na pour plutôt comme ça bon moi si na biso. Yo mo balo ko ya ko cha songi d'ailleurs un ebonga na basi. Neti ngana ibi songi ebonga na mwasi. Mwasi so ati songi moto peli kito wabi. Mutachi songi na ye kuna shaki donda. Mutachi songi ye kuna mama toke mwana mwasi. Mwana mo bala bonga na muyibi. Tala muyi. Il a eu la réflexion là. Oui, moi si. Mobile quand même moi. Tala moi si ba ko kangete moi so ayibi. Moi so ayiba. Et on se moi si to komi ndokete. Mobile nda sengela yiba po ko ba ninga o sote mi na ninga ko kima. Mais yo mo so ko yiba te. Parce que yo mo na mobile boy ko yiba ko mi songi. Moi mo so ke yiba. Au contraire, moi na mobile faut ça la musana wa muyibi. Yibande. Baba, mon garçon a muyibi, voilà ça. Mais jamais mon bala bonga na songi. Baba, na mon garçon a songi. Est-ce que c'est Simba? Mon bala bonga na songi. Donc ils ont bien été, ils ont participé mawa. Donc il y a qui souci ma casse que mon tapé si moi toi Jérémy, le roi Jérémy a longé pas à Belleville, na libota famille, ndesika qui est passé là qui repelle sa moto. Ou bien mutu moko azaki on a checké question piège, on peut mamto loba. Donc ozana baninga oyebi likambo so ozwi téléphone ofungoli otie obi bon alanga na kikozwa lichère matière masia na robo moroto koswa eza bayongi na bayifengonya donc ofungo téléphone alobando poser moninga oyebi no bena keno ndela boye na ki ko rendre moto visite moto na zane pe ignorant ayebi ne ko te nzoka yo ye na pe na objectif oye ko parce que moto enregistre moto eza moto azana likanisi ya ko azana likanisi ya piège allez bandi ko poser ba question mo bête yo sko zoloba tango zoloba ye azozo matière alors faut toke ba na koloba toke ba ko yamba ba donc so mutaye ko tala bosola na mbote bonjour ici pour téléphone eza ouvert ou bien to kanga ba téléphone de comment ka so ko koti na hôtel poser téléphone to tiki na réception faut to zo banga so koti na nguna ozwa image de tout ça bon soko yeko talanga ça va parce que téléphone ba tshelo kuna na charge photo ngeza na charge
makambo na biso eyokana te. Donc ils ont vraiment marqué passi na bato mususu ba ina milieu théâtre oyo. Théâtre oyo polisi bato belé, bokoli ba famille belé, mais bato mususu ba ina ndenge moko mabe na kilelo pe mabe. Eh mabe quoi. Donc tika ba bata théâtre en tant que kalizaka bien par rapport à lelo. Pour mutu zo sala likama ningo na na projet ni pona moninga. Ozo kanisa nini. Donc bango mi sa tunde bazana bango mi balé sila na Bellevue. Na uta ko mona président Elombe avant disaki sila na Bellevue pa kimia bayokana namona kina ba vidéo bango so outi pe place bango nyoso ba outi kuna so ba komo wela ni bolingo bazali nango avant ba koma ba o bazali dana la success siko liko akomi muna mtu na parti na et puis ne bazala toujours kana kata simba bakenda te so yimbusali zana kata simba ba ben ba ko jouer donc bolingo wana ba ko zongisa ngote elo ba welela ngana mona ngote nazomona ilo bawela te poso bawela fu bawela nde président Elombe mutasali bango bakoma lelo baza deyo muna mutasali misi kombo alors bozo succès bo gardons les bo swana tala ngandi mabiso bata chic choc le nge bana chic choc le nge ebi biso swana te biso swana te o mona chic choc le nge o epela na mami jokisa kuna bazo swana ba o kana rien o epela na masi anyembo kuna opesi mo au contraire kutu. Et puis, il y a un seigneur, il y a un temps où on vend. Il y a un leader, leader, il y a un leader, il y a un leader. Est-ce qu'il y a un leader? Il y a un leader, il y a un leader. Eh, moi, je suis un leader, il y a un leader. Eh, il faut me péter. Tu vois, il faut que je fasse passer un pétage. En tout cas. Mais tu penses quand même que... qui peut proposer ta piste cette solution tinga ti wana ya pina na kokosa ngo ya kana fanda wana bomun ma monde kende ta la place problème ezo bimela awo kanga awo bomun ma kamanyos na ndenge ezoki na ndenge sila okoka Bellevue o lobata likloba monte okoka sila ko lobata te ko ngana Bellevue to swani non okoyoka nango te ando ka pa bato bakutana ina matanga betani kaka bato bavandi wana bazozela ba otala to otala etanga ko yelo nyongo sala. Et c'est normal. Tout ça va star. N'a pas eu de personne c'est normal. Donc on peut dire bonjour à tous. C'est pas dit mot écoute boya coronavirus. Après ma ça tchade mango koto. Avant coup fatigué les mango koto be coronavirus ya. Ekasi. Toi star budaka kina star. Oya pe on peut batu bangwana frimer na kwena yo ya mwana l'homme so izala on peut ke wape na problème na problème ndena ke matanga autour linete belé mutu nyoso kara ezala nango so ba kumba ebite en tout cas faut ba kotsa on esprit za bongo are ya bongo yo oya kana ki na arte wa ki budi ba no pesa batu mbote bana na entretien na sortie point oke lwa lié banyoni te gorgeon ya li système il y avait na mino qui s'est mené ya babudi banini faut zalaka otape na ya no ya do ta biso zo bilo na trop na chic choc le viens ngadi so ko vana no ina mambote no lela aboyo yote bo sona te masia na roba moroto ko tala okolela bonjour président abando la kutu bon promenade Boswana mino pété. Boswani te boza bien. Président na vandi boui ba osolo la paix. Na ba pofirenze ba vandi na ba aimer lycée ba vandi là. Bonjour président. Bonjour président. Ah. O lega te natalio. Donc otasi. Aboyi ne kaka. Azo bude na ya dingine te do yoku tu fomu ko leka na yo amuno eta pecho leka nga buda ngone yakon. Bien. Ça va bien. Ça va bien. Ce que tu as dit, tu as dit que la mbote te poni oya suki kakuna. C'est normal. C'est normal. Le coronavirus c'est ce que tu as dit. Est-ce que tu as soutenu la place aux gens s'incliner pour nous faire mbote? Est-ce que si on a plus mbote na plus maladie, on a plus mbote na plus poison, si on a plus mbote na plus mambébé. Vous voulez qu'on appelle ça na mbote tête méthode za na biso? Et déranger batu pourquoi? Batu nde ba on a son entourage wana za mabe. Mais bango monde bazana ba kotira la koloba un moté. Si mamane o lengana osila. Quelque part pesa be mabe. Quelque part les gens mabe. Hypocrisie bazo le verser wana ti. Déjà hypocrisie. Ozane lo mo ki yo SCP c'était pas moto. O lobeli moto. Mabuso tanga kwa koloba e ko se flammer makasi. Vous comprenez? Batu mususu ba kwana koloba na ndinga mabe. Tamena zo nanga comportement et puis là
na loba kaka et puis na za na libre ngani na loba kaka non loba na kaka comme ça na za na libre le za la qui pour ça dire or déjà moi je pense que bateau ce sont des gens qu'il faut réellement on peut éviter parce que moto o déjà ou aza na facilité à kobimisa o ezo mona na katité ou aza na contre muningate je pense que c'est aza élément mon côté donc vous tali alobi bon ils ont mon papa mbana occupé na ngate aligi sinango ezaka teka bomi na motema muso moza tala bon moi mama mikinza mama bango bon ngalo pour na occupé on est des user qui pana nga obimi okilo bakuna ngana olando tikuna non non tika okuto ça mama bien o ça on bien parce que comment c'est na publicité comme ça sous promotion na makasi na micho non occupé te so ba batali ba que non moi non ndaza ba uti pana nga netinga na yeba que non Jérémy azali ki Belleville parce que ndina ngi makambo na bina nazo wana ndingi na mi bandela te na mo ndina mi bandela te na bana ndeni ke Jérémy pourquoi sali bongo te faut tika e bongo na ki les poissons peut-être conscience ils ont abi na sali mabe parce que modèle bazwa kinga modèle Belleville azwa kinga c'est que bisenga mwana na bango bisenga leki mwa malamu alors tant on que ça là mabe na libanda na iba retour na ngani mutu nyoso azana besoin bénédiction place à 8 moboti abimishio ata yim ta boti ote boye de nature mais abimiso ata na nzela ndingo lobike na fulio foze la bénédiction na et si lika pona le loté foze la partout zo kende ba otalo babi ye auti pa epela hein netana mwana ngamongo Olivia oyebi make up Olivia make up amne mo sikitoko so aki le binga uti pa epela et de ngana ndina zabu ngamona mamepela ngana ante bato alobi wana mkoto okutana muto ba na vous allez mkwana Olivier zo kumiso mabe et ça nga bien et ça là bien que vous à la place moi comme moi na no bimisa pardon hein ko bana msuko bimisa te likona yo mo bomna baninga batkela zima donc ça bien te moi na place au 8 fulu ka cause na bénédiction après ba obsèque ya papa Kouidi minoko bimi puis moi ebele ba misusu ba lobi que les artistes et comédiens ceux qui montazo bela sensibilisation eza mokie ceux qui montakufi ba obsèque o ba au moins ba c'est la moto souka comme c'est comme pour déranger ba on va mais pourquoi montazo bela ba beleli montazo monanati mais moto amone biso na ba obsèque ba moni pe ba autorité minene moto boka ko s'attendre été tout le monde peut na président de la République aïe oui est sur place et bimi 6 mois moi minoko moi bela tout soit avec non biso do préférer tous à vivant boy montada na difficulté à souffrir à bela makasi tout mon assistance to boy mamba obsèque beaucoup na moto na ba mbongo ebili ba bebele ba débloquer ba salibo eza ça mabe et un garçon moko yekuta kufata envie aina ba problème sérieux alu kimbo asingi ba famille asingi ba collègue tout ba ndimé ba pesa ba ki 10 mais quand tout le monde tapie qui va me sur pied ba raison me sur pied était donc et donc dans ça là et simbi ta échoué nanzela pesa vanda ki garçon moko moyibi lokwa moyibi za bana mibali garçon ayibi porte-monnaie akimi nango akia juste moi ndambo mokeza na poche et kokende garçon azokende batutie ya mutuka kufi balokoti ebembe balokoti na porte-monnaie kaneta bulanga ndote donc nde balokoti ebembe na porte-monnaie nyonso bayike porte-monnaie na yaye comme za na kati yaye ba publier garçon kingandi akufi comme na kingandi kinda ba publier ba nyonso ba tala boy ilongo zaki na carte yango ba bimisiti ok ils ont un garçon na kuna azanga embo ali ba camarade netant ba mon image wana ba bien akufi ba dépense ba azan via tota mwana moi pas mi bimisa ba tena akufite exacté soit tel niveau ba sali ba dépense pona ko bimisa mbongo okunda mais fa bo pesa ngango tango nazo senga mais o wana boki ko bimisa ba certain wana ezanga ité de yango na makamto lo bababi muto lo ba emonu vivant na éviter soka kanisa kanini fa lo ba emonu les morts pour envie boye tozo zo lisungité tango na za boye na ozwa te ba ozela ngana kufa ba opesanga mama chakwa leli
Maman chaque leli en vie olo ba pena émission en vie ta bazongo sakiango. Aba ngai yo. Na otamba makolo. Bo pesa ngambongo na ngai, bo pesa ngambongo na ngai na miliela yo. Na seli musa déjà belé monani. Bo pesa ngai, bozo kana kufa. Aloba kyango boye. Teke mona onka tanga kufi. Ikomi mbongo boye. Ba mbongo ebele na pesa moto mo ba ninga se diriger. Mam susu mbongo ane ko mema susu na longue vie peut-être. Ngaka kufa certainement 5 ans susu. Oui. Donc na makambo ezo boma biso na makanisi na basusi na bampia kaliko nango. Mutu fa kufaka. Alors mutu akufi na mpiaka ebemene komi riche. Donc tu évite to ko ba nini? Mutu akufi na mpiaka. Obi me otali serke osko ba tieli. Riche yo mo to somba te. Ah là là là. Oyi mo ninga tembo on na ke kana ni soma c'est poani. C'est que cher bongo. Ata ba ba ebembe pour la rater mais est déjà géré. Et déjà géré. Et déjà géré pena. C'est quand même triste parce que je me rappelle Massa Siaota Koleka Awa a Betty CT sur dossier à Papa Sonzo. A Beta qui CT sur dossier il y a Maman Nabiso Tika Bisope Awa et Maman Zita. Tomoni tant Maman Zita Koufi. Je crois Maman Toho sur la Baba Ola Sabiso place hein Maman Zita Bando Fanda. Et déranger va te bêler. Mais comment expliquer ces artistes au bord de sa jeunesse dans bango ko pesa le meilleur na bango moko pona ko vendre image en boka o balexi jeunesse bango bimba ba se sacrifier moi était mais tinga ko mo raisonner na changer musala mais bazonga wapi mais place oyo bato otala sko maman Zita Fanda rende awa maman na beta c'était aloba baloba pona likamone ezaka so vidéo leki moto mo monani à $200 mais pour na ko faire soigner moto peut-être 5 à 15 000 $. 15 000 $ au ba autorité bazangi te bazana ngo na poche mais moto akufi boye moto aye ote aye ko signer nanani ya ba condoléances aye mbala moko atiki mbongo ba otala boye 25 000 $. Et puis ils ont crabola bato hein. Vous imaginez mais moto tia banda ko souffrir bokono nae po bika et bando senga $1,500. Mais 25 000 mais 25 000 pour un moto moko mutabimisi yango. Vous imaginez ça dérange quand même parce que et comme est-ce que na komi ngomi tuna est-ce que ça a raté tant basinyaka wana bati bambongo ebelwana so boke kunda mutu bango bakenda ko zo mutu kuna tena cimetière bake betena batu na compte bambongo na bango. Peut-être parce que là lui on vend les choses tokoyoka kala mingi te bato comme oboya parce que no se mutakufi en tout cas tolingi komona ba condité autorité moko te les honneurs pendant mutu disparition mutu bato anonyme ngo susté bato on a besoin d'assistance pendant que baza vivant. Oui. Oui qu'il solo moko to partager na awa pour ko répondre na eloko wana li solo ndiko na biso moko azali pasteur ndiko wana baiba e mwana je ne sais pas si tu as la vidéo wana baiba e mwana na e garçon akokisi 3 ans na maboka moto aiba e moto asomba e aibi bateki donc baibi e mwana e pa ya ndeko ya mwasi na ye ake koteka mwana na mwana bateki 5 000 $. Bakangi moto aiba ki mwana moto wana andimi na pe crime ba ni ko torturer et comme nango lobby bato wana ba ko rendre visite kanga monoko biso to protéger mutakenda parquet taki parquet makala te makala afani moto akoti makala na vie ne normal nenga banda ko vivre aki bien te mais na makala bimi teinture kitoko mbongo ezokota miliki ezokota chaque jour na makala ba o protéger bakolo mwana ba beti mbela ko banda na mokonzi ya mboka ti na mutu nyonso taza na influence na mboka oyo ti lelo mutu moko tatika ko répondre mwana bango azaka kuna mais au moment où tobeta lisolo we batu nyonso to bakanga na dossier mwana na bango to bazali banda ba bimisi bango. Vous imaginez donc quelque part bilo abo ça décourage ça décourage mutu azana raison mais raison na e comme il est tort. Alors je dois makambo photo télé mais avec la toute dernière énergie. Alors maman est là au corriger quand même na makambo ba obseko ba komi ko pesa na ba bino ba artiste.
Na ko réagir nango nazomona ngo eza mabe de préférence ba pesa so temps tous envie on est wana tous c'est et c'est nga bo honorer biso bo koler biso temps tout fumer tant tous envie il faut to mériter koza nango nanu na lia suka ba bibuka mukua tango za na bo moyi jamais tant on a kufinde na koya koyeba ki mutu neti nga mko na kufa na kulamuka penza na kulamuka na telemse le una tel bat nyonso ba ya na biso yo baluka kindi le ngombo on ke na Pondé naza boy faut pesa ngada zo mériter ko zo yango neti ngai epela boy mutu balobi pena neti epela pena artiste munene de 24 à 25 ans il y a des dépenses et à vie so ina calculer ce que na bandi ba 18 ans déjà moi na 18 ans côté na art c'est que makamususu na tiki banda tanyo so na quelque part bazo na msawa zo ngate ka pona msala ndima parce que nena osala boy na zana mbongo somba kivite na toilette chubu Dans le niveau. Ce qui nous mérité de vivre comme on l'était. Nous avons mérité de vivre artiste. Or, il faut pas maintenant mériter de payer un salaire ou foutre un artiste. Il faut pas foutre un biseau. Si vous avez l'État, vous avez foutre un biseau. Attends, la biseau na maille na régie des eaux. Attends, le biseau na snell. Attends, $1. $1. Si vous avez $1, tu as €1. Attends, si vous avez 2000 francs pamba. To mériter na ba izina masanga to zongo à l'époque na Lubumbashi soki match ya Mazembe beta wana ba kasusu ba beta ba kilijo ba beta donc match wana so avec beta match ya Mazembe ba compagnie nyonso eza kuna bozana droit opesa $1000 avant match duka simbongo ba joueur bazwaka iwita na poche mutu moko non Balibane, on a un magasin à Lubumbashi, ça coûte $1000 pour soutenir les joueurs. Il y a un secret où ils ont bêta Mazembe, ils ont bon. Ils ont bon maman na poche président Yemode. Ils ont dit que non, boyebi que match est bêta, ils ont condition. Ou paye ça. Pour les joueurs baza la motiver. Baza motiver. $1000. Baizine, banim tout $1000 na mutu nyonso na compagnie nyonso. Ndeni ba ozana mbongo te. Comment ba jouer à Mazembe ba lika ba jouer nyonso na la. Ko ba jouer à Mazembe ba zaka ba ba onso ko na terrain ba pour la rater. Pour ba ya motiver na la. Vous comprenez? Donc faut pas ça la on peut pour na biso bongo awa. Pour biso tout ça là o ezo ça la monde mobile, mais ça la valeur à Congo, ezo la sa mboka tant que ambassadeur. Mais tout le monde a ta suite. So ba boli ke mo ko ça bongo te ba pesa ça ba passeport diplomate et qu'on peut ça faciliter ton passeport on a mon rose après visa na voyager ba mboka na pona on ba France pour ça on a un passeport on a un travail na ozanga nzela OK ta na ozanga mbongo so ba visa ta on a un passeport on quoi ba tenir on a un passeport du travail ya bien ba signe rouge pour monter dans à l'aise na ko ke pe Dubai na so ba toilette on a kiv na on a ndo kabula ba nzela quand est-ce que tu peux artiste to ko temps soutenir ba ninga photo que kako kwela mama Olive na makolo mama Olive so mama Olive azakite so mama Olive ya kité na Congo biso ba artiste tomato za rapi so ngana somba lopango grâce à mama Olive Lembe so ka ya kité depuis 1900 so 11 so 10 tilelo de fona ke na kana zonga kakuna mais ye azamuto moka sali pa batu musuke baza basala opesi pena mutu asanti ke non mbongo mutu apesi na mama Olive Lembe Kabila merci mama nazwi mbongo na tena pose ngamu na Kabila nzoto komi kilo de mbongo yango tena na sali loko na sombi lo pa parce que na bana kotonga na ndo zonde na zela ka mbongo tourner na tonga na tonga te parce que na mbongo na tourner jango na olia te na mbongo na tourner jango na tang sa ban c'est que dans un tort ya vivre. C'est compliqué. Merci beaucoup, maman Epela. Je crois que Bakonzi Baolanda Biso, il serait mieux à reconnaître pendant qu'il va dans nos vivants. Maïna makilezo ki na okauka. Maï zaki na nzoto zaki maï belé to zaki na batuki ba maï na nzoto ba maï comme aussi. Batuki makile comme ki na aussi là. Siko to na shit, siko to ki na nini. Ata na nzambe to zanga na 10 000 chai. Fondeza we photo pesa 10 000 musato ça, on pesa 10 000. Pasteur mon mabe prophète ko ne polo Dominique Alba yango artiste va pesa ta dignité Dieu elo ko ko tate elo ko tate mo piani ah ne monza ma sepete si on a pia nzambe comme ne pia nzambe 10 000 ya $30 supposons $30 na pesa 10 000 $3 ah nzambe ko kanda mamu na piete so yo tango zo pesa te yo ko ko tsika na banyongwa nzambe mo vivanga na pema na yo fele. C'est compliqué. Merci beaucoup maman Epela.
Alors je crois que on va se séparer. Bandeko ba Hollanda. Yo, je voudrais quand même qu'il y ait un programme en ce qui concerne Misala Nayo parce que tout le Baakaka, qui est ça le projet Ali, auto ça la pièce ya bangala. Yo to baki ke non lukila biso partenaire moko ay bonana. Amonana apesa mongo to ka moto ya ko soutenir. Ba soutenir biso sous artiste te, bo soutenir biso sous te poani. Et le bien ngata Marie-Jeanne Bolé, le pesa loko zo loko. Bongo ngana loko ko pia hotel ko nini na ko pesa. Pia loko zo loko. Siko nana loko ko pia hotel ngana kana musala. Yo zo mbongo tie na nzoto na ngai bongo to bimise loko yo zo. Pour soutenir biso ya solo, pour pesa biso ba moyen pour to zala ba auto zo ninga to koma. Soko pour soutenir biso vraiment bien, en tout cas pour mona to zala bien. Comment ba ko ko zo ka batu? Ba zo ka ba ta pays mususu, ba sala bango comparaison na biso, o biso théâtre banda, théâtre mona ntusu. Ya ngona bango ba zo ka idée à partir mona ntusu lelo ba comment ba terre minene. Mais quel exemple? Cet exemple-là, et comme on a maté à la conzi, bon, on va appeler un exemple là qui Bissonde va fondateur, makambo bandande awa. Si bango bazo sala kuna bango te Bissonde. Alors Bissonde nango kaka Bissonde nango. Ba subsistance. Bo sunga biso ko bo pambola biso to so ko sunga zo simba te bo pambola ta biso. Bo pambola biso ba bozala ba moyen, bo tcha ba moyen je, bo ba ke mama epela pe to lingi lelo, olongona na toilette chubu chubu ko matana toilette cuve. Olongo na ndako ndele oko matana ndako immeuble oko no vana na carreau ba no glisser na carreau kweya ngana na glisser na carreau te c'est compliqué non na glisser na carreau te donc ndena kotika na ndaka batu bonne na moni carreau na olulango mais ngamo na lala katena la mona tonga carreau bien olali na flat ou bien olali na voyage c'est ça normal. C'est normal tenir na ko zo mbona mela yo ya uso yo gut donc ndo zaka boyo na place yo gut na kemela gene. Pour vous, on sommes à Yorgout, ça sur 6 000, $10. Nous avons gagné qu'à 500. Aux yeux mesures. Aux yeux mesures. Est-ce que c'est normal? Pour soutenir, biso vraiment bandeko bolinga bolinga rabino. En plus c'est ça rabino passeport. Tant bon on a besoin de dire eh Baptiste on ka to ka bango yo. Bazamo le lote. Ba colonel nga mkonza moto janema na lembi. Bosunga ngai bo lukata mwa mitu ka mo vani ba garage na bino et ça le côté mo pele ya no zona contact ka mutu ko to mo na prince ba roulage ba si ba benganga na okatsa prince na ba roulage bo katsa ngana bata masia na robon ba bina na me pele ta to lembi yo ko lu ataki mbambala moko to de kana na katsa prince njunju esa to kanga o di pa mbala ko katsa ka okaka to katsa ko kamba ko lukata kimbambala moko ko tanona prince ngabi merci papa roulage lelo katanga nunga lobi na oluka kimbambala bana na oluka tilelo ezoli nga mutu bandeko bo soutenir mama epela ko pia kimbambala katanga ngo prince et ça est bien ça les bina masia na robe na bino moroto koso donc merci beaucoup mama epela oui et rosa est moko très sérieux ba tout déjà bazana na boy ki ote na boka ngate. Alors, Mikolo lycée bato koti. Te ba tu ba kota kaka bato bazalaka mais bato nga bayebi ke dans l'ensemble bolingo izali dans l'ensemble bango balinganga sona na ndotanga bango a TV oyo na sa to lala awa. Alors to tanga ka ndambo baza pene ya mémoire pour moi to zo liste to tambola nango ezate. Merci na ba maman nyonso to balingaka mama epela mais merci na bato nyonso to ba papa nyonso to opena ba chaka poa na mama epela. En tout cas, esengwa mingi nanu ezali Mikolo to mona maman Nicole Loposo. Maman Nicole Loposo na Switzerland. Maman Nicole Loposo sanza moi babi ata poso ni comme lokola ya ngando. Ata poso ni comme lokola poso ya manga. So kutana maman Nicole na Suisse sanza moi. En tout cas on va dire merci à base de mac des œufs. Oui œufs. À base des œufs. Poso na nzoto e olongo ya ngando ezongi poso ya mutu. Na mobile na mwasi. De maman Nicole na Suisse Sanzamoi au côté na Facebook au beti maman Nicole Sanzamoi au kutani na ye a pesio ba conseil bo sololi partout place bozali bo mekangai hein na pi un exemple bo mekangai bo pesa nga raison donc maman Suisse maman Nicole na Suisse ba maman Suisse nyoso ba yebi Maman Nicole Sanzamoi alibi azana ba produit ezo pesa biso poso kitoko ezo zongisa mutu na poso na ye naturel eza sans hydroquinone ezaka na base ya ze ya maki oya ziete
oya yeux te ya Mike donc bambote bele na salon José Mampuya babi salon José Mampuya nde make-up wapi make-up kitoko ya qualité ya bien mariage pour na coiffure ya mibali nyonso bolekana kuna donc na salon José Mampuya tokomona Henriette Mankela na José Mampuya tokomona Naomi Mampuya bazawana na kati ya London ba pesa Londres pour na beauté tokomona agence ba sali biso na Christelle ba Fawcett agence sur au Chelelo tozilobi ozana service ozana liboke ozana service et pas Christelle ba Fawcett so pesi koli lelo tozui ana Congo kitoko mingi na mbongo tokozwa sur agence aussi balobi nana et fille planète nana et fille na Londres makambu mo boss nana et fille moi sinzambe moi ça bonne la nzambe nous se ponza ma pesa kinya ba maman patience mukendi de longues jambes fille à pembe babi wana mwana tata patience mukendi maman ma passe double one MKD ni bokas double one mikolo ba maman ma passe nzamba pambola bino bobota so ma passe lisusu masi ana robon moroto koso babi ba ressortissant kinga bois bana mabele mame balobi kitoko wapi longoni esika bozali et puis félicitations nzamba pambola bino esika bozali ba vrai héros de Kingabois les héros de Kingabois balobi les vrais héros de Kingabois Patrick Negro Dadi Kabongo Nadi Modizo toza ebele na kati ba vrai héros toko bosa na batunyo sauf honorable vice-gouverneur Jekoko Mulumba soso ya mboka balobi biso na limité kuna chitungo wapi soko tambole na poilu ekomi propre bo peto wapi jikoko azotela biso atuka bolekana na poilu mikolo yo batu bozo uta mikili boya à partir au boleka na poilu na biso yo misu clair avant bokoma côté ya sele biso morgue ona na Iveko o sepela na poilu batu nyo bazali ko kanganzela prince wana poilu eza prince ba konzi baleka trop mais et comment il molili na micho non honorable vice-gouverneur Jekoko Mulumba musala kitoko en tout cas bravo continuez ka bongo mais ça lango partout parce que ozaka ya Kingabois te po baninga bayo kalikunya te vraiment ala papa bana nyonso partout to ko bosa ba nyonso sauf vient nga Adrisha motomètre angwanzame beba zibeba ba bon séjour na kata Congo kitoko wapi balobi mama Emeline Zemba moi ça papa tous pepele ya mbetolo mama Likelemba mama Emeline Zemba mama Likelemba nga na kolia nga mwana suka po na lia mingi bango balia basisa mais nga kota suka na kolia mukokoli mama Emeline Zemba mama Likelemba merci beaucoup to ko bosa la ndenge nini ata yo moko chérie nono babi chérie nono batteur intelligent voilà batteur intelligent chérie nono mama Toke mama Louise Otoke Jackie Donda ba mama nyonso tu ya Congo ba ninga nga ba artiste ba comédien ya basina ya mibali longoni na bino po musala bosa les kitoko merci beaucoup merci na robon moroto kosobabi iyongi toujours na numéro bobengela nga po na kopesa nga conseil Dina Congo balobi joyeux anniversaire à toi Dina Congo mbotama elamu botama mukolo ya lelo ba misusu ba kufa me yo zala kaka moi si ya bois noir vraiment bois nuit bois mwindo Dina Congo, joyeux anniversaire à toi. Le Moukoule Sengo, plus 243, 81, 24, 26, 246. Plus 243, 81, 24, 26, 246. Bah, comédien au bazar Angola, l'Ongo n'a pas na Mobutu parce qu'il y a ça l'association de tous les comédiens des sortissants des Libanda. Il y a comédie quoi. Donc bah on est sur Libanda, tout ça les logos boy, union du théâtre ou ezakeno. Bah ata oza awa okosona na ba bazar Angola ba wana poto Christian Shoga place aux na bosanyote bien président Mimi na bosanyote Christian Shoga Mimi Miel, babi Fifi Miel. Fifi Miel place aux escamona Christian Shoga ba comédien tous ensemble parce que nzamazo l'acception zo acception paiement kitoko wapi. Merci beaucoup. Alors je crois que nous avons fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. Nous avons reçu pour vous maman Epela. Merci pour sa réflexion de temps à autre et puis disponibilité nae et à quoi toujours pour répondre à l'invitation et servir bino. Merci à toute la grande équipe. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Au revoir.